Oui, bande ko balandi ya to komo wapi ndenge to mesana kokutana kosala masolo kosolula to la kaka bino liso ko liso ekotika to kotika bino te ekotika la pete ko longwaka awa to sabongo na commune en Seli to kiti sur le terrain to mona ki biso nyonso mikolo uti ko leka bande ko na biso ya basoda na ba ministre na makamu batu mususu balekitaki na cité oyo ko pesa babenga ko mise en demeure bo se préparer toujours ko buka bo na domaine présentiel il faut tika 150 mètres et ça 50 mètres te botika 150 mètres et tika na domaine ya l'état et ça bande ko mususu bazwa mbongo na bango ya pasi batonga bisika oyo bazwa contrat à bonne et due forme outi pas chef coutumier beaucoup mais ministre urbanisme ministre affaires foncières donc ba franchir banzila nyo surtout habité makambo toyoki na cité oyo na commune en Seli toza bel et bien na commune en Seli tangu ndeko lezer azoloba mikolo nyonso papa et maman leki ndeko avo somba lopango somba place na Kishasa tunaka awa toza na commune en Seli bolanda na bokebi nyonso nini toyoko sala awa nini pe membiso ana commune en Seli mbote ndeko mbote monsieur journaliste donc yeba tolanda ki biso nyonso ba image to moni ba konti ba kitaki awa ba le bien était place oyo les domaine réservé to yebité donc to yeba awa yozana nani. Oui, awa naza ndeko Aristide Awaka naza l'un des occupants na kati ya site o naza occupant à double qualité. D'abord en tant qu'individu, j'ai une propriété ici et en tant que société aussi parce que société peut to sombi ba hectare awa toza ko tonga pour installer également société na site o. OK. Mais ni ne ko elibino ato aba pesi mise à demeure ndeko na bon tonga société place o ba lebi fo buka kala mingite. Wana yozo benga ngo mise en demeure ngana mona ngo mise en demeure te ngana zo mona ngo hors de moko intimé et je pense que hors de wana isa pe illégal parce que biso toza ba illégaux te netota koloba na introduction biso toyaki d'abord et pas ba chef coutumier avant ya kosomba je suis juriste de formation s'il vous plaît avant ya kosomba totuni chef coutumier est-ce que o ezali réellement village na bino et puis la kisa biso mukanda oyo et puis si on ndingisa ya koteke la biso esika oyo chef coutumier a brandir biso 4 arrêtés ministériels plus un rapport d'une commission interinstitutionnelle oyo esalemaka na bileko oyo tiko leka na tangu ya bokonzi ya président honoraire na bambina gouvernement oyo ezalaki commission moko esangisaka bandeko ya présidence de la république bandeko ya primature bandeko ya ministère des affaires foncières bandeko ya ministère ya urbanisme et habitat village Benzale domaine ya Daipen na société d'Aipen ainsi que réserve stratégique commission interinstitutionnelle wana et sala musala tango commission et si ko sala musala na yango et puis ce rapport qu'on appelle rapport technique et administratif sur le site ya domaine de l'Ansele rapport wana et puis sindingisa et pas ya mini et puis sindingisa et pas ya ministre wa uti kolongwande kolumeya azwaki ba arrêté ko kabola ba délimitation entre domaine présidentiel où ils allaient réellement réservé la présidence de la République, où ils allaient réservé à Daipen, où ils allaient réservé à réserve stratégique, où ils allaient réservé à village Mbenzale. Vous comprenez? Ministre Azouaki va arrêter sur base d'un rapport d'une commission interinstitutionnelle et c'est là qui rapporte en Yango. Je crois que l'arrêté a été pris à bonne et due forme. Tant que brandinga d'abord les rapports, et puis les arrêtés, les 4 arrêtés créant cité Oyo et parcelle dans cité Oyo, alors en tant que juriste, je dis, le village était dans son droit de vendre terrain. C'est comme cela que, ok, le marché a été conclu. L'acte de vente et les actes de vente, bien sûr, établis. Nous avons commencé un journaliste, Tobandi na quartier d'abord. Après les villages, nous sommes allés au quartier. Les quartiers représentent les bourgmestres. On appelle ça quartier domaine. Domaine présidentiel, évidemment, le nom du quartier. Parce que nous sommes en face du domaine présidentiel de l'Ansele. Quartier, et puis si Mikanda nyon sont enregistrement, n'a pas beaucoup na bango, to futi ma mike o to futuka. Je pense que kota na kata libenga ya l'État. To uti wana toke wapi na maison communale ya Ansele. Kuna tozu Mikanda nini? To la kisi ba acte de vente. To la kisi Mikanda oya quartier, ba pesi biso Mikanda mibale. Ba pesi fiche parcellaire
et puis pesi attestation de propriété. Na mutoyo ali na mikanda na ye kolakisa na bourgmestre. Bourgmestre asali mikanda o esengeli batie mokoloto na ye, caché na ye parce qu'il est le dépositaire. Il y a ville dans la commune, n'est-ce pas? C'est l'autorité communale. Apesi fiche parcellaire, apesi attestation à propriété. Après, tozui attestation à propriété, na fiche parcellaire et comme ici biso ma propriétaire provisoire, n'est-ce pas? Alors na bina somi mabele na kotika yango bongote. Nako banda kotia moi fondation ya clôture et moi ko bongisa moi hangar pour bato babatela yango en attendant installer mon chantier pour que na sa nini na mettre yango en valeur et puis na kende et pas ndeko ya affaires foncières. Mise en valeur, ça se fait comment? Oyebi ndeko journaliste. Mise en valeur et ça le maka na kotia moi bordure, na kotia moi fondation ya clôture. Or, na mboka na biso na loi foncière okoki kotimula libulu te soki bapesi autorisation de bâtir te. Il y a autorisation de bâtir, il y a clôture, autorisation de bâtir, il y a bâtiment, il y a ndaku. Ngai o naza koyebisa yo awa, naza na autorisation de bâtir ya clôture, naza na autorisation de bâtir ya ndaku, naza na document o babengaka document d'occupation parcellaire oyo eza équivalent à certificat d'enregistrement et pas urbanisme et habitat. Nazuid Mikanda wana, je vous dis, personnellement, je me suis déplacé jusqu'à l'hôtel de ville de Kinshasa. Guichet moko ya FN Bank ezakuna, caisse ya hôtel de ville de Kinshasa. J'ai versé personnellement na kati ya caisse ya Libenga ya hôtel de ville de Kinshasa. Na yena ba preuve, division urbaine et pesinga Mikanda o esengeli pour na mettre en valeur. Vous comprenez? Alors, après wana, na kamati Mikanda, na tindiki yango na cadastre. Autorisation de bâtir, il y a mise en valeur, il y a occupation même. Vous savez, pour occuper balabala, en prise à l'État, il fallait que parce que qu'on a besoin de ce que vous occupez en prise à l'État, mais ça de façon qui m'a dit tu peux aménager jardin de fleurs, parking nayo, mais parce qu'ils allaient à l'État, toto si yango, mais tu débourser des fonds d'importantes sommes d'argent et qu'il y a des frais administratifs et qu'il y a un compte, il y a trésor public, il y a hôtel de ville de Kinshasa sur base des notes de perception. Je précise, moi personnellement, dans une note de perception, il y a DGRK pour la parcelle, note de perception, il y a DGRAD pour la concession ou il y a domaine ou il y a société. Alors, tout foutu et côté n'a libenga à l'État. Mikanda ba pesi nangai, nalala nalamuka, toya ko buka. On nous qualifie des illégaux, des anarchistes, alors je me pose la question de savoir, est-ce que nous sommes réellement dans un état de droit ou bien l'anarchie au sein de l'administration publique et de la politique de notre pays continue? Dès que journaliste, je vais un peu plus vite. C'est que l'administration OLK qui est là, qui est solo, alors le président de la République, j'ai cité ici avec beaucoup de considération, de respect, son Excellence Antoine Félix Tshilombo, a comme président de la République, a dépouillé pauvre population au Tozali. Na sala na politique na nouté, na ibambongo à l'état ezali effort. Je peux vous dire pour mon cas, effort y a épargne à 10 ans de travail. C'est-à-dire, vous épargnez pendant 10 ans. Le miette là, vous prenez votre portion de terre, au bandit qu'on met en valeur, l'État appelle sur Mikanda et Sengeli. Un bon matin, on dit, tu es anarchiste, on va casser. Dans ce cas, qui est anarchiste? C'est moi ou c'est lui qui m'a escroqué? Laissez-moi dire le thème de cette manière-là pour venir me dépouiller de mes droits de survie. Je pense que mes droits les plus légitimes, mes droits constitutionnels de survie sont bafoués par l'administration publique, par les dépositaires du pouvoir public. C'est que l'État, il y a une sorte d'escroquerie d'État vis-à-vis des pauvres citoyens que je suis. Bon comprendre avec émotion. Au Zamboka Congo, na Congo, ba misala ba compagnie a bien ezalakate. Tant que nous avons fait 10 ans, à Kangisi, moins $1, $3. Votre âge à Sana, beaucoup mona, à son élève, à son misola passe wana, ya passe ya, au Eza Congo, à sa politicien ni député, à Zuma misolo nae, à l'ebinaya, n'a souvenir. Banabala la place à bien au lieu de chaque fois. Ndenge Kofulum Dayemba le 27, le 28, locataire à l'autre à Kololopang. Ndeka boy makambo na mais il faut que le domaine nango. En prise publique, contrat précaire. Ils ont toujours français, ya batu ya mboka Congo pour moyibi.
ba ministère affaires foncières, ministère urbanisme habitant. Boyi ba compter bo repesa bato. Contrat précaire, en prise publique. Ba terminer nango wana. Mama comme ça ça la kata Congo. Tala makambo comme la biso. Bola makambo to yeli za sérieux, za sérieux. Avoso mbalupangu benga tuna numéro za wana. Mbote papa. Mbote nabino nakoloba ya mingi te, je suis d'accord avec ce que mon frère Aristide vient de dire. Je suis un des occupants ici dans les quartiers domaines. Nous avons acquis les propriétés légalement. Je voudrais lancer un message fort aux responsables du pays. Je pense qu'en ce siècle, on ne peut pas rendre les concitoyens esclaves. Considérer que ceux qui doivent vivre, ceux qui ont droit au respect, ce sont donc ceux qui sont au pouvoir, les ministres, les généraux, les colonels. Il ne faut pas que tous nous soyons dans l'armée pour que nous soyons respectés. Que nous soyons au Parlement pour être respectés, au Sénat, à la présidence de la République, à la primature. Non. C'est dépasser ce temps-là. Tous, nous avons les mêmes droits. Ce que nous avons acquis par nos efforts, ce que nous avons acquis légalement, doit être respecté. J'en appelle à la conscience des dirigeants, ceux qui nous gouvernent, qu'ils sachent respecter les citoyens et protéger leurs biens. Ok, bon comprendre ndekabi il y a le barami na le pote moi linga les moi compliqué moi kokoso. Mais tonton papa awa dans quartier nini précisément awa dans le quartier domaine. Commune de Rantselé. Ni ne commune bino juste mo boyengi biso. Awa toyoki général Gasongwaye na mégaphone a beti tango ba tunyoso batika ba mapango bazo ya kobuka. Alors d'abord ekosala na modèle wana te parce que ata même si on est dans l'illégalité, il doit d'abord contacter les citoyens. Kosololana bango. Baloba, bon voilà, préavis. Et puis préavis va payer ça au moins 3 mois. Ceux qui battent bakobima, bakopesa bango préavis. Bazali ba sosote, bazali ba memete ba bimisa bango ndengo ba bengana bango. Oui, ba pesa préavis na moto yo azui contrat à bonne et due forme te ba pesa. Attendez, s'il y a un intérêt public, ce qui l'État, il y a solo à cause likambo ya l'État, alors tous les citoyens se courbent. Wanande tokotosa. Makambo ya boye que bao bazana pouvoir, ba ministre, ba généraux, ba ya ko bimisa bato po bazo mapango wana, makambo wana ezate, wana makambo ya kala, ya esclavage, ya colonisation. Donc bino bato bozana pouvoir boke ba makambo ya ndenge wana bandeko bazolo baki awa site oyo bayi bazwa ko tonga site ya francophonie da bazolo nga bandeko awa comme domaine réservé à présidence de la République bandeko bozo ko na ngomba na sommet bino ne bayi bazoko tonga place bandeko awa mais ce que l'état mzanga zo awa bazui contrat à bonne et due forme boye bosole bandeko te bozo si ba mi solo na bango mbote ndeko mbote papa boni santé santé za bien te oyamba istano kamera oyamba isangwana ndenge nini tango ba ibisiri ba yeko tika bino mise en demeure awa bobongama bazwa ko buka bazwa ko so mbongo ba buki to bazwa ko buka kamba la mako papa zelna ibsonano président de la république sorti na ya liboso alobaki na ba diaspora nyonso bozunga na mboka tokende ko tonga mboka na minute tozoloba moi j'ai au moins 70 j'ai à peu près 70 ans ba mapango ezo mone landani ezeli abananga bazana poto batindi mbongo na bango papa toki ke kuna cité moko ezali sombele biso mapango la sombele bango mapango mibale mususu kuna ya clôture kuna aza médecin na poto spécialiste ya maladie donc maladie de vieillard et réanimation alingi asa la centre na côté wana parce que président alobaki ke tozunga tokende kotonga mboka mais na minute oyo mbongo batindi mbongo na bango na sumbiele bango mapango mikandi ya leta yango nyonso nazana ngo na maboko lelo leta ko bisanga ka ezo ko buka soka ko buka aya to sala calcul ya mbongo to dépenser azung service ba mbongo na biso azo mabele na ye parce que to sumbi mabelo ye pa na ye to sumbi mabele pa ba chef te
toke tusumbi ba chef pas ba chef toke pa l'État asa biso mikanda mais le problème est ko bima wapi po ko lobelelo ke tuzo ko buka boyelo ko mutobo trango parce que l'État. OK, il y a de osenga papa zana muke en erreur té ministre urbanisme ministre des affaires foncières bino boza censé ya koyeba place autozali awa na commune Nsele place bongo tonga soki cité francophonie soki cité ya nini mais stade de martyrs wana stade de martyrs pays du peuple ba vide botika wana est-ce que croquis oyo ba chinois ba sala pour le stade de martyrs est-ce là déjà bino bandara misala bosuki sera karaté mais bozoya ko faire souffrir peuple congolais pour azo place oyo ko somba ko zwa bisika na mutoki tala loko papa lobi ba diaspora bana poto bolobaki oui papa bolobaki ba ya awa ba ya ko tonga mais ndeko ye aza docteur muni na mboka mikili aye ko tonga so hôpital mususu na Congo awa hôpital nini etetaka ba veillard ba tu a plus de 70 ans ezali hôpital nini total na biso na bioti omoni kindokia omoni kindoka kimukolo ndenge salaka papa oui oko continue papa donc oyingana zoloba bato batika conduire président de la République en erreur parce que nyonso ezo le kawa bazoloba président lobi lokole yazana mai kuna ngamune bato bazalate mais yaza mukunzi ya bato te yetanga ya kutibino te akutibiswa bino na yena na kolobaka yo longwa yeto biso to ko bengare to lobi papa yo kende tikili biso belena biso hein donc ayo kukuta biso aza voisin na biso hein mais bakote biso na luenge boite hein général songa oya boyoke tokolunga koma yakasala calcul ya banda ko biso tongi na biloko nyonso ezana zungisire biso bambo na biso ozwa mabele na yote ça doit comprendre bien l'état a teke bino mabele l'état na so ayiko banda bolongo l'état comme ça l'état nazo ko skoke gouverner c'est prévoir hein bande rebo Holanda biso gouverner c'est prévoir papa message ya suka ko pesa ba congolais nyonso ba Holanda biso to za ana commune Nsele solo na bakonzi ba mona makambo ba mona pasi oyo bozui pona ko sesika o tengai eloko nazoloba chef de l'état akeba na bato bazana zinga donc bato balingiye ezali ndengene ayoka kolele ya peuple c'est ça dernier monanga mbote ndeko merci yibozo kipa non ngai pe na ye pona mapango yo awuti ko tangela bino eza ba oncle nanga bazaka na poto yende muto asombaki yango mais toyeka ba information ya za koko na biso toyeka ba information que non bazo ya kobuka et pourtant nous avons des documents il y a l'état mais toujours comprendre tende tozana besoin toyeba réalité soki likambo et outil et pas nani o ya tindi battre non ba ye kobuka. OK bandeko balandezo sur la passe pe mama mbote mama mbote mingi papa journaliste oyambaki sangwa ndenge mama tango ki l'état mtatekele bino boso biloko bonne du forme l'état bokei parce que beaucoup mais c'est l'état chef coutumier mikana otambo na l'état ministre urbanisme habitat l'état hôtel de ville l'état ministre affaires foncières l'état yemo sous l'état lobi que té nazo ko buka ça que azon sambongo na bino bambongo obo dépenser pour na ko sika yo ko ça en valeur ko tongana kisa passe mama oyambaki sangwa ndenge papa na yambaki sango na yoka kandi balbai te general Kasonga lekaki awa azoya kubuka bandako oyo mais ngai nano nazali mwasi veve nazana bana so ina mi présenter nazana bana nazofutela ndako mwa ezali te mobali akufa na mawa ndenge na yoka kike bazoteke pa na yaki na sombi pe l'état textelinga makambo nyonso nazana mikanda nanga mais l'air na yoki likambo yo na zuitation. C'est pourquoi na kitaki awa na ya koyoka likambo oyo est-ce que l'état atekiseli bino eloko le même l'état aleka lisusu akende kobuka abotolongo siko mwa mbongo lokola ngai mwasi pamba boy veve na teka kafufu na teka masangu na zui mwa muke na ngawana na ye na tuni pe balakisinga basalinga pe mikanda na sombi mikanda nyonso lelo babukela ngai na kokende kotelema wapi na bana ndi yango na zotuna est-ce que l'état azali pona biso bato ou be l'état azali wapi ngai nazali mosi ya soda mobali nanga kufaki akendeki na este kuna bitumbati mobali aye kokufa awa nde nazali o salaire yango nazuaka ekoki ata $100 oyo te nazo souffrir na bana nazo futela ndako mona kaka place ya kofanda na ka ezali te. Tango yambaki général Kasongo aza ministre urbanisme et habitat ministère affaires foncières to ba PCN pouvoir moro boye puis faut moro ayawa ko bisa bino ke boza mise à demeure nana pesa ke ndingisa wana ya komi nani général Kasongo papa na ebite so kazoaki autorisation par président de la république to lo bandenge nini
po ya lobi ke l'état lera azoloba tozomona alobi awa boye eza place ya l'état ezala te ozali nani bapesi biso l'état kolongola nyonso mais même l'état nde atekeli biso po toza na mikanda ntango ya azala kone fe bolakisa badocument ke même l'état wana oyo koloba nga naza nani papa kasongo nga naza nani nga naza l'état ya apesi biso mikanda oyo tosombi aboni toyibi te ntango ye azoya gouverner c'est prévoir botalisaki makambo wana te mama papa tomonaki ngai namonaki nde na bilili ngai na kasongo tomonani boye te pardon général tomonani te toyoki kaka briske bazokende kobuka le 11 de lelo te yango wana nga mpe na ye naya kotala ndenge nini bakoya kobuka yango message na bandeko te bakolanda biso bakonzi ya mboka oyo ekoleka na mboka na biso Congo ezosala moko pasi mais à biso à Congo yoko sema ka malamu o akoya na sima nanga abomi o c'est toujours comme ça o yamba isangona ndenge mama et puis message noko kopesa bande ko tout bolanda biso siko pona commune Sela en tout cas message na pesa pana commune Sela biso tolingi président de la république atala biso makambo oyo po biso tozani de pona ye alobi ye d'abord peuple siko peuple lokola ngai nano nazomilela veve mosi veve nazoaka mbongo na ti lelo oyo ata babimisa ta liste oyo babimisaka te o passe ya mobile ebimi bapesa biso mpe toluka mwaye topema tomonaka yango te sikoyo nazodebrouya kaka ndenge boye namata mutuka nakita namata masuwa nakita mwa mbongo mokie nayoki boye na ye sikoyo eya kokoma boye en tout cas nazosenga na papa président atalela no biso makambo oyo vraiment ezali pasi mingi na commune ya Sela awa tala ndenge bapapa bazolela bana bazana poto batindi mbongo po bazonga na tozonga to ya koconstruire mboka na biso mais toluka mwa esika ya kofanda ekoma lisusu ote sikoyo biso tokende kotelema wapi message ya suka kopesa ba Congolais tout bakolanda biso esika oyo na yoki ne bolobi donc to comprendre que donc gouverner c'est prévoir mais l'état azosala français wana te message na ba kontu bakolanda biso. Bon, message nanga ya suka par rapport à l'émission Oyo Ndeko, nazako adressé yango na son excellence monsieur le président de la République. Slogan yaye na parti naye et lobby le peuple d'abord. Et il part de l'état des droits. Nous sommes des citoyens, to lobby qui est au sombi à bonne et due forme. Et même s'il y aurait des projets d'intérêt général, je dis bien, même s'il y aurait, il y a une procédure légale à respecter. Toza banyamate, au message nazo tinda, toza banyamate, que par mégaphone, jour moko biso ba propriétaire, toza la qui même pas, baleki na mégaphone, il n'y a pas d'invitation, aucune consultation, rien et rien du tout, juste la police, alobi l'État. Yango te koloba, l'État ango. L'État qui nous donne au moins une définition du mot l'État. Ce qui l'État, ça signifie la police, signifie le général, signifie le ministre. Nous sommes quoi? Nous sommes des vides. Quand on parle de l'État, l'État va nini. Donc, to sombi, yé mon komboula matar, via ses services, via l'administration, apesi mikanda. J'insiste pour notre cas. Fouti sur base des notes de perception de la DGRK, sur base des notes de perception de la DGRAD. Et quand on a libenga ya l'État, donc il y a hôtel de ville de Kinshasa, mais l'obinango, même hôtel de ville, après sa meeting, oh, et pas il y a commandant commissaire provincial, à Kobuka. On ne sait pas, nous sommes dans quel État. L'État de droit, où il y a le peuple d'abord, tout l'État de la loi du plus fort. Je suis à côté du chef de l'État, je l'induis en erreur pour que le peuple baïnaye pongana voama. Moi, je dis au chef de l'État, il doit faire très attention à ba conseil yambutulu pour baïnisaye na peuple. Je vais dire une chose, monsieur le journaliste. Moi, on vient casser ici. Il y a deux alternatives, il y a deux choix, il n'y a pas trois. Soit bakundingai awa mukolo yango, soit bakangingai na lokuta bakeko boka na makala comme batako boka batna makala. Bakangingai baboka na makala pour tina liwana ngai, soit bakoboma ngai awa, pe bakundingai awa. Et je dirais devant Dieu, devant le monde que l'État m'a escroqué, et puis l'État m'a dépouillé, et puis l'État m'a tué, ou l'État m'a emprisonné. Yango tolobi, les garants des institutions Yamboko Ezali, le président de la République. Les garants, il y a bonne marche à Makambo. Les garants, il y a sauvegarde, il y a sécurité Nabiso Oyo, Ezali, président de la République. Tozaba voisin naye. Il y a quelque chose. Il consulte le peuple, on respecte la procédure. Si c'est pour l'intérêt général, on va trouver des consensus dignement. Tozaba nyamate.
toza bangulu te oyo bakoya ko boma mukolo balingi bakoya ko panza mukolo balingi bapesi papa journaliste yo ozali mokonzi ya Mbulamatari oza chef de division urbaine ozali soki bourgmestre ozali chef du quartier osigné signature lelo osigné lobby owangani signature lobby kuna conséquence eza na oyo wana opesa mikanda mais yo muto osigné mikanda wana babateli yo wana état de droit je ne pense pas ndeko zala calme na asire bakonza mboka oyo toza état de droit bakonza mboka bokolanda biso sikoyo bayoki kolela na yo bayoki mbela na yo bakokita awa na quartier domaine awa na commune Seli awa bakoya bakovisiter boza à peu près combien de quoi combien de il y a plus de 2000 propriétaires ici. Oh, il fallait babouka. Plus de 2000 familles ici. Ezangaïté ebele babeng bazana nzela parce bino pe bozana horaire na bino bazana nzela bazali koya ba mama ebele. Imaginez-vous une veuve militaire. Vous savez combien Asalaki pour a épargné pour azoata moi lopin de terre a tel msandaku en matériaux durables a fouta autorisation de bâtir a fouta soki banani a fouta kuna a kana hôtel de ville a fouta lobby boye kobuka ye na dollar commis 20 000 les gens ba pesa ki ba mikanda wana bazali wapi bazana ba bureau na bango po bobuka bomika barolanda biso ce que nous sommes en train d'attendre ce sont des suppositions je le dis très bien que Mbulamatari oyo otiko kokende bakabola ki mapango wana pembeni ya réserve stratégique ya primature na ya présidence ba mikaboli mapango ba oyo ba otiko kota sikoyo balingi ko bengana ba oyo kala wana po ba bengana bango ba monike baninga baza ko pingama baza ko tingama to moni la ba peuple baza pembeni awa to monter ba prétexte ba réseau ya lokuta to buka bango to bengana bango po biso to mi pesa ba généraux ba ministre ba député aussi au mona Moussali aeko nyata patron na ye na mona ngona nute et ça ne se fera pas ici en Benzale dans les quartiers tozali quartier domaine et kosa le matin alors acceptez de nous tuer tous de nous enterrer ici je crois que mayango wana je pense je ne suis pas révolutionnaire mais je dis ngai na kundama awa au cas où menace na bango ya lokuta wana et salemi président de la République kotia mato inabiyoka yokatepo banguna nanu basilite bazali ebele balingi ba ndunu na erreur biso population to inayo bango ba sepela et ko simbate. OK merci bandeko balandia to komo wapi boko mona ndenge ndeko akoloba biloko ezouta na motema papa message asuko pesa na bandeko bakolanda biso ekosala pasi mingi l'état azana pouvoir ya ko battre la peuple naye non ya ko bengana population naye président de la République ye mokole razwa pouvoir basali gouvernement alobaki na ba ministre na yeke tozali ba ministre ya kozala lokola ba commerçante tozali basali tozo salelande peuple musala hein tozo salelande peuple musala awa siko ba sala peuple musala ba sala musala bango moko ba komi ko komisala le kaka bango moko donc eza na sens te ye akoki ko bungisa projet na ye na makambo azaki na mutu na ye l'air bandaki l'air azwaki pouvoir abungisa ngo te atia eloko na eloko ndenga alakaki biso alobiango donc il faut atia eloko na sikana ngo alanda batu oyo bazasi manayo oyo basala kikala ba bebisi balingi yepe abebisa bako manzela moko te est-ce que inspecteur bateke nous à place oyo beaucoup messe chef du quartier ministre urbanisme ministère affaires foncières ba pesi ba document botenga place oyo ba yebi ke bazo benga na bino ba batami po bango pe fa yawa ngai moko na benga chef quartier alubina ngai papa Pierre likambozolo bwana biso to ebiango te toyoki ata yango te parce que so belingi babuka bato tout d'abord on doit nous signifier hein mais ayebi likambwana te soki oki atana komile bakoyebi soki beyebi likambwana te donc OK to komina suka papa message suka télévision za lingonga bandeko ba kolanda biso message suka na ba constituer ba kolanda biso oyo eza tout ça commune Seli makambo ko leka la passe mingi batikle bien mise à demeure tu obligé ça mukolo malelo be mukolo munini message. Non, l'unique message que je vais lancer c'est à son excellence monsieur le gouverneur monsieur Ngobila. Les habitants de ces quartiers ont écrit, nous avons signé la pétition, veuillez tout simplement tenir compte de ce que nous avons dit. Soyez attentifs, ne vous laissez pas tromper, que personne ne vous induise en erreur. Vous êtes au service du peuple et soyez les garants de la paix. Merci. Merci.
Mama papa ya suka kaka ndenge tozoloba wana batalela biso problème oyo papa président en tout cas atiaka matoi na peuple ndenge alobaki makambo ya peuple toujours awa bato kome bafandi na esika oyo na site boza mo ebele papa tozali ebele mosusu kutu bazali kolala libanda kuna na Kisasa kuna bango nyonso bapusani kote oyo omoni ke kuna na Kisasa place ezete bato ozomona ka ndenge bato balalaka na balalaka na nzela na balalaka soki ndenge nini mais place oyo lokola ndenge bayai kopesa biso leta pesi biso tosepelaki makasi po bato ebele bazongi yo moko ozomona kaka ndenge balongo kuna bakomi awa ata ngai veve oyo nazoluka ka moye $200 nafutaka ndako salaire nazwaka malonga te bapesaka soki 100 combien ekoki ata te nasala nini c'est pourquoi tango nayoki nakangisi mwa mbongo moke wana natekaka nango nde nayai kosomba nasali mpe makambo nyonso nalingi mpe nayi ya kote bato bazali ebele ezali ya koloba te bato bazali ebele mais oyo bazoloba oyo en tout cas ezapesa biso tension moto lokola nga nalingi nakoya nde kokoya bon nazali okokoya te toza na état de droit totindeli ye na cabinet na ye bakizaki réception le 9 tokei na le 10 epa ya cabinet ya premier ministre na primature tokei na primature na présidence de la République tokei na assemblée provinciale tokei na Senko to saisir officiellement basango ya mboka na biso po to expliquer bango nyonso oyo ezolekana awa na mabele oyo mabele nini tangaka koma mabele bayeba oyo mbenzale awa to tali kutu référence ya mikanda ya l'état oyo endingisi chef du village ateka mabele na ye na ba limite na présidence na primature na daipene na nyonso bazoloba wana ba mikanda ya l'état oyo esignami après ba nani wana to sali moi genèse historique ya mabele oyo to signaki ngai moko te toza moi ebele to signé vu le temps ndambo oyo ba mususu kuto signature za kokoba me mukanda esi ekoti donc biso nyonso tozali awa excellence monsieur le gouverneur mukanda ezali epai na yo excellence monsieur le premier ministre tanga o comprendre likambo za kolekana awa excellence monsieur le président tanga likambo za kolekana awa toyebisi pe na Senko basango ya mboka ekolo Congo démocratique batanga pe bakotela biso likambo oyo mokonzi ya mboka batela toza population na yo papa tozali awa na kati ya mabele ya Mbenzali neti nga na uta komi na Lemba misala ezalaka te tosufri kuna na Lemba naye kozwa mwa kwanga mwa lipa awa na mabele ya Nsele toyoki kenoka songwa yaki abuka mboka me bato bazawa basomba mabele na bango biso pe bamasonso lelo babuki tokosuka wapi na bamabota toza na bango. Ok, merci ndeko. Nga pe nalingi na bakisa boye fale général wana lobia obuka awa asala makambo asisa makambo eza na centre ville kuna après aya awa batika nde ba distraction wana biso awa tozosala musala ezoliesa biso na chantier oyo tozoza ba maçon tozolia kaka awa tozo vivre awa ye atika nde biloko wana akende nde na centre ville basisa makambo eza kuna batika biso à l'aise tofana na biso kuna na centre ville tolungo kuna pona makambo musala kosala eza te ba chantier nyonso eza kotonda toye awa lokola bafongoli quartier oyo boye tosala musala toliesa bafamille bangwana bakomi babuka population oyo peuple nde biso oyo bazoloba ke babuka mundela ya kolona soki masangu awa mundela alona masangu biso bapeuple tolala libanda mpona mundele mama obasani papa na ngai biso nyonso toza na pasi makasi toza bamama veve toza na mibali te tokomaka pasi na pasi toya toloki mwa esika balobi bazoteka tosombi tovandi totongi sikoyo ekomi te bazoya kobuka kovivre ndenge nini. Merci bandeko balandi ya tokomi wapi tokobona suka eza vraiment pasi mingi toza bona na Mbenzale mboka oyo village oyo ekenda sango omoni Kibomango eza na Mbenzale Kibomango base ya basoda ya minene eza na kata Mbenzale tolingi kimia bandeko bazali awa bazali na besoin ya kimia bazali na besoin afanda kimia ba récupérer mapango na bango mapango ezonga bango a bonne forme soki bayibaki okine balobi soki basalaki mabe yo l'état nde otekeli bango luka place mususu ya kotia ya bango gouverner c'est prévoir omoni makambo le kambo na biso Congo comme l'état de droit soki bolingi te to libe procès salama ndenge procès baye awa soki chef de division urbaine azalawa beaucoup messe ayawa chef coutumier aye awa ministre urbanisme habitant aye awa tozi ba caméra na biso to ye procès public ba colonel ba yeba kena place oyo ezaki ya l'état te mais to retourna pe mutuna ezaki ya l'état
nani atekaki l'état totika ba aventure wana era ba aventure et c'est le cas déjà dossier ambenzali place tokiti awa tolandango ti na suka to suki amoko malelo tika tekimi ya kolonzambe ezala na maboti na bino nde tokote moko malobi